Salut chers amis internet, c'est bel et bien votre humble serviteur Jerry Kobetox de cette émission internet. Moi na mobali wa benda raboté te bota deuxième république oya sa la rabino musala na émission na yema solo ya mikolo à chaque fois na yebisa rabino bana mike ba kota te po ba kozwa sekali mama. Alors en commençant nazo saluer star yo moi na mobali ya mwindu ya Lox oya simbi caméra. Et surtout na bande konyo so bona ndabiso partout dans le monde entier et à travers chaîne nabino Kinshasa Makambo po émission za na chaîne ngwe kota rapport Jerry Kobetox ça solara bien et ko kota na Kinshasa Makambo chez Yves Malou donc émission ko kota kuna et puis ko bossa na te chaîne na ngai moko elengi na biso TV oyo ils ont travaillé en partenariat lisusu na Africa Telema TV ya boss ngala et tout ça toujours musala ndenge na mesana ko zola bilo ba news ya Congo RDC comment l'artiste va évoluer comment l'artiste va osala musala bango malgré musala ngo passe pe minyoko muta soutenir bango azate bazo bundana kozwa toujours pour na kokende liboso. Alors lelo na yambeli bino mwana mwasi balobi mikolo yende makambu mikolo yende bazo tonga mikolo yende somo lelo na lelaki na bité ozobeta tricage vient na fa ya mbayo poto tonga makasi par rapport à Sangona Onenge Panzani et Nabatona Solo, quand Nenge Babisoki pesa ya lokuta, parce que pesa ya solo, lelo bokoye bango, il s'agit bel et bien de Ariachou, Oyo, Azo Sepeli Sabino Makasi, à Monde Bosepelia. Donc lelo penato otongane awe go yindawa. Mais tika na pesa mbote na JCK no Real de Madrid et puis naza na bandala, na banda na 8 décembre pembeni ya staff ya petit nanga Liza Kalume, staff selfie. Liza Kalume bana poto nyoso boya bobeta tour wana et puis na pesi Sarkozy le kolo sapato nzambe na pesi bambote belé et ça lui plaisir et puis kobosa na te mama dongo mamote maya fioti ngoma. Alors na côté ici déjà invité na ngona zana ye Ariachou. Bonjour. Bonjour papa. Comment? Bien merci. Yo ba otonga yo. Ah, siko. Tolobani. Yangonde makambu. Yangonde makambu yango na utoloba awa. Ariana rotikela au micro au solo na ba fan na yo. Oyo ba sepela kana misupe ba loba biso to ko wapo na ekolo ngo yo. Olobela bango liloba moko un mot gentil. Pona ba fan nanga na linga bino mingi. Ba fan nanga oyebinde to solo la. Bino nyoso boyebi ndenge to solo la. Donc tellement bino bolinganga ya trop nga pe na sala kaka en sorte que na samsa nanga très bien on a décevoir bino te quoi dans na lela bino ba gros bisous na bino yango yo na yebi ke na banda ko bosepeli Ariachou. Voilà Ariachou, j'espère que bosepeli kaka nenga lobi na moni pe mbala moko enji sukari moi na mwasi mwa kitoko o mikolo bi Jerry Kobetox na sepela be mission na yo sala toujours mosala. Est-ce que comment les aka Ariachou lelo ba tu peut-être ba découvrir kombo pe o maman na papa ba beauté là. Normalement, comme on a Ariane Louyeye, tellement na jumelle na Timba. Donc Louyeye Timba Ariane. Comme on a jumelle na Azali. Oui, jumelle na Aza. Moi aussi. Oui, moi aussi quand des nazande pas ça. Oui. Est-ce que on songera un jour peut ceux qui filment ma jumelle beau tourner na ye? Bien sûr, mais en lingate poye vinaye. Alingi trop makamba ressemble date na profondeur boya mais ayim ta banda théâtre avanga abano jouer papa ko bakala mais ata na bondeli on dimate o kutu to kokane makasi suspect bote ma 3 ba jumelle to za 3 aline donc yekutu jumelle nga so na musika ko yebi wana aria yeuta bala musulman donc moi écoute tout ça exacté donc ngamora na vinanga. Voilà, alors merci beaucoup. J'espère que ça a plaisir. Bateau nous sommes partout dans le monde entier, surtout dans la chaîne Nabino, Kinshasa Makambo, partout dans Internet, partout dans la province, au Boebi Sanga, Jerry Kolobara, Potote, surtout dans Lubumbashi, Sikamoka Oyo, Aria Beteki Moaturukuna, Yebisa Bisonanu, Aria, Lelo Bazo Tonga Yo, Lelo Tosomo na ba publication, bref, on a banana actualité Mbalamoko. La publication, Ariachou, Yem Tazobu Mama Balaba, Tuna Poto, Ariachou, Makambu, Boe. Nous sommes au salon en Déni. Et ça l'a bien pour Babambaka, Libanga, la manga Oetela. Donc, il y a l'accès qui est télé déjà. Il y a un peu de linga bamba libanga pour na koya. Mais tellement na simba mi makas na étape, anta babambi na koya na ngati. Na ozalaka Ariachou. Donc il m'a envoyé na rien à voir.
na omona uta olandela ngote po ya bongo te ya histoire mo fondé na pe na temps olandela ngote do baba mbaka libanga na manga oyo eteli. Alors ya ko publier pe na bongo ponga na mona ki ba page eza nango page paparazzi muta publier ki yango c'est comme si on doza na problème na bande kono théâtre. Ngai nana problème na mutu moko te ya théâtre ata moko te na ndiye likopa na bande kono théâtre mutu basala ki yango ya jiri ngana bengo yaya ya jiri na ebité pesi basala likopa ngana ebité so pe basala ki tinga na ebité ngana dala surpris na o wuti voyage na zozonga donc na moni batindelinga ba fan nga ba otindelanga ke non ba publier yo na koti Nathalie tellement déjà message o ebimaki na église ke non et comme bongo donc on a trouvé l'église là ba mona ki yango na trouvé ki yango normal na trouvé na yango normal donc message en Nzambe kokisami tozong sika ka merci pa Nzambe o ya lobe mamwane comme ekomi donc rien à voir kutu na ba souci to na luka ona na sala déranger ki o makasi oui et déranger nga pona mutu na parent hein à part musala na nga na sala ya ki a soki Ariachou mais naza Ariane naza maman ya mwana donc naza responsable na ba niveau moko so moni mwana nanga ondima te ke yo otalanga na Ariachou ondima te ke o mwana nga mais so telinga na Ariane on comprendre que c'est normal il faut mwana azala bo donc herba to ba publier nga quelques fois et ça nga passe omoni et ça nga passe po lelo lobi mwana nga okola ba biloko wana et ça bien te parce que batu musupe bazwa kizo babi Ariachou alingi trop kinzoto ko jo ba film ba nzoto yango petit ka ba publier c'est pour na bongo na sepeli nga linga nga bon donc ba rôle nga na mona na ekarna ngo bien za ba rôle ba nzoto ka bon oh ouais et ba kiso te mambalo bi wala elote donc ane kuna film na nga bimi hein donc 10 minutes ozwango na eko RDC bondowe donc wana una deti ki bonzoto ya makasi donc non c'est sous publication msusu bondowe na lingaki pe loko na yambela ki on émission awa totonga pe masolo a bondowe Ariane osali pe sous filme faut que to sala yaya il faut que to sala et c'est expérience ezali notre comité mais na mo mukie o tozui o ba yaya ba lakisi ba maître ba président ba lakisi donc na mone ke na komi capable en sala na meki ba fan bolo ba soke simbi ou pas hein mais ngamoko déjà na sentir que simbi wana ngai est-ce que tu la bateau ba olanda biso bango nde ba oloba ke non Ariane au simbi te to e simbi. Alors mutu moko aza na poto abena tuna yo tuzola na manzambi mwana poto ayibisenga bi tuninanga Ariane est-ce que asali groupe to azo évoluer kaka bana banzonzi to aza na groupe amutu te groupe ne na kokate papa tuzolani groupe na kokate so linga o bando soutenir ka nga moko hein na ba invité na ngande ba bando yawa na mwa koka mwa ji esa biso bien mais groupe na kokate pona silika nde pampamba kola nde na sekate siko ba isi biso pe babi na ndenga kotonga lelo banzonzinge kufa ponga na loba na ngo ouverte lelo internet ye fongoli makambu Ariane il paraîtrait et azana producteur na ye privé. Oui nana producteur nanga privé yanga mais pas nanga privé mais papa kangi n'importe te mutu nyeso amoni ki olinga travailler na papa azana ewana mon producteur Jean Thibaut Chiboaboa azana ewana boy na été kangi n'importe te ayi porte niza ngo ya ofongwama eko RDC za ya ofongwama mutu nyeso na poso ko tia film a contacter papa a ko tia ne film mais pour na rien ndaza privé pour na batu misusu boko contacter ye moko premier na ngote ba contacter a produire bango ah oui hein yep taoye bat oyo kela ngosuwa te papa na musana bino ya kisongi songi olele koma omona okyo fundi muninga le biso bapesa Ariane 2000 muninga mo abimi bapesa 1500 ça la film non ngana mutandu hein na kala baba nolo bake bakongo bakabate mais lelo na yo comprendre que non bando benga biso to kabate pour mukongo ko lo bake ampiaka mais na saki ya koza na $1000 omoni
est-ce que le ban Pierre que yo moni na $1000 na sac yo bi e muto kabate fait que bim sa $1000 na nyoso mais le biso to yo lo baki non ba kongo bakabaka pongane na za boyari ya shunde na telemi awa so na moni sika oyo source ezali na linga muneso ya na kopo toka Bonus na minute oyo Jean Thibaut Chibo bazalo kwamba manga oyo telili kwa nzete omoni nzete mo telisi ba manga donc mutu nyoso na droit ya buka ngana rolia ba manga nyoso telila miri na nzete ya Jean Thibaut quand même o nyoso moni kana makasi ya buka ba manuka libanga no neke ezoksa na muninga te ko beta no lisola muninga na ninga mabete yaka sola na papa a produire yo na ndenge na bino mibale ko linga to boma ariachou to boma coquette to boma nani to nani po yo ba peso placité yo yaka solo la na normal que papa na poso produire nga c'est tout donc nga kuna kuna te nga musala na ngande papa pinga confiance apesi nga mbongo na sali film ya ngwana esili en semaine oyo mardi to banda ya coquette Omoni car pas Jean Thibaut Chibo. Oh. C'est que wano sali bon pour baza ba master na yo. Non. Tu yebite ce qu'on peut ça ba opportunité. Papa, yo pour comme film. So lingi o, ozu numéro papa. Ozu numéro papa solo na papa. O kabiso to boya ke non. Ko bo mamuninga te peut-être rien non c'est la film na $1000. Yo bitenga na pesa. Papa pesa nga 600. Nde ba bomanzo nzi. Peut-être. Papa pesa nga 600 papa parce que hôtel rien ne pesa que $1000 yo singa 600 ni bongo de mabe so moni ke no olingo ko ma film na yo solo na papa na ndenge bino mibale ko boma baninga te Voilà, merci beaucoup. On les a conseillé bazo pesa na artiste et ça la bien ba congolais to lingana biso na biso to bo maneza lango eloko moko te lobi na landi ndeko na ngai Claudia Bakissa na émission ya ndeko na biso moko ya antenne A biloko alobi vraiment ba congolais to se soutenir ya on se mona ba petio ba Nigeria ba gagner biso na ba cinéma na ba musique pour nini ki mutema mabele ki trop OK so bo soutenir ba ninga et on sala bien Ariane sikoyo producteur lelo azo salisa ba filmer mais lelo bazo acquiser bino makasi balobi cinéma na bino et belé ba yene bango kaka mibali et belé ba yekote ka mutakala na TV et belé ba yekora pona ko boma mabala bato Ariane ozolo bani ba chérie ngai ngeti pona ngai na olobaka likambo nga na yebi o nga na yebi te na olobate na kopesa exemple ya fille moko o nga na yebi ya Barcelone nga vai na Barcelone Barcelone na vai na nga na musika to bande ko nga na juger Barcelone ndenge na no moni la Barcelone pa no juger Ariachou ndenge na moni la Ariachou mais to vande sika moko biso mbale to sambaki ke o to bande kanisi zala bongo te omoni ngai ndeti vina nga ya ki Ariachou même moi nga lobaka ayebi Ariachou te ayebi ndi Ariane alobango soko lingo lukanga na ki Ariachou o memanga na libanda scène e simbate po wana za la caméra telemi batu na sima caméra koto mtasimbi perche bo wana moni Ariachou wana yaka sani solingi na nzoto Ariachou mais soki Ariachou abimi libanda scène attention wana vraiment batu miso balobaka rien na la mal bouche so meminga na jena o mamolo linga la moko supportant ote wana skondenga donc nazonga Ariane nazonga bina Ariane po ba o baza bakomba ba Ariane be ba Ariane ndi basilika donc asika na ngaka to abongo bon siko ngana kamora pe bino ba tika tuna nazonga suna question songi balobi o Ariane abomi 5 mabala batu na poto ba et puis ba compter yango obike nazo kama eloko ekamsanga ko compter pe na ba compter le obomi de 5 nga ebe ote nga ma mbala poto te nem na monte ya solo bi ma mbala poto pardon so mbala poto mona na bala nga na yo no ndima to bala na mais on a koti libala na sala ngote na ya jeri na linga rabo lingo ko imaginer te so na lingi mobali na linga vraiment mobali na nga se sentir à l'aise ai ba vraiment que nazala na moi si pour naza très jalouse tellement na linga na ngate o anga ba boto la ngape na ta yozo o abatuti on ne ba ke bino ba comédien ko bo kipara na ba pardon ba comédienne bo kipara na bino te bo za na bino ba 5 biro bongo yo za suna ma mitema lisusu ngana na motema babi motema ya moko mobala zala moko mwasa zala moko comédien suni ki comédie to sala ngo na scène so na bimi libanda scène asu comédien te la komi bena mama ya mwana Voilà, merci beaucoup. Bateau Jijara Ariachou Mabe prévané ya nanga José de Londres nga pena jugé Mabe na musika azaka moi fier qui petit na azaka moi fier mais jour to kutala na to solo là vraiment
aza pena yaya avanda pembeni na baleki et puis ya nanga apo Firenze liko ina bite so sa zongi ya Janify ya nanga Sami mokili mutando nzela minu batandu ya Sami mutando yeyo nzela minu nde biso. Voilà, Ariane na webisa mekano ko expliquer un peu na batu. Ariane lelo à part qui actrice comédienne olingara lobby ozala nani. Nga vraiment pour na sisa esthétique na lingana za esthéticienne munene. Donc na lingara na ko emora pour sana sala muntu na ngamo. Onga tu na vandeli maquillage. Oh, imaginez quoi. Donc na lingana décorer moi si donc na lingamo ça ka elengi. Donc na boule na boula vraiment que non les lois nzamba sungi na sa salon na ngamo ya munene ba voyage du coup déjà to meka donc soué na ngabiti na singa dernièrement où tu sais Dubaï Chine Dubaï te wana ba cautionner na kiango te na tu vai na mutu pena ebi singa bi na Lubumbashi te ava Lubumbashi Dubaï te na utaki Luanda na zongi na ke Lushi na zongi na ke Dubaï te na luka ko nde batu bakabela mbona ke Dubaï. Voilà, merci beaucoup Malem Beto qui est rochité. Na signalé bino émission to ça na biso na bandal na 8 décembre na face à staff selfie petit nanga Lisa Kalou mais puis na boaki Sarkozy le kolo sapato nzambe yende a mystique. Ariachou question mo elingai yo producteur lelo so betela tolo oyo producteur zo lobela lelo mutu no sotata la na ndenge azala na film a contacté mais yo producteur azali producteur ba master na yo producteur ya ba mino intime au botoli au commissaire ya yo ya gérer na invité pour nga na mona producteur za ya mutu te producteur mutu azala te azali producteur ye moko na loba ke nga na producteur ya Ariachou neti ngai na loba ke papa azawa na fongoli porte to mona ba papa loba ngo po botoli ye mutu na botoli mutu producteur te papa nga na leka na émission ana répondre yo nanu na leka na émission na site wana Eco RDC to sola na papa abenganga na téléphone princesse mtapesa numéro abenganga na téléphone pour produire na leka na émission papa c'est peine la façon na nga ya loba abenganga encourager nga ngane na proposer papa qu'est-ce que papa na ko ko tie film na nga na site na yo atuninga budget na nga na expliquer bon travailler na bengi cameraman o nono a 1008 na solo na ye na okoma film na bengi ba ye wana tout ba solo na papa esimbi projet na bango ba ebisi papa tindi mbongo donc rien à voir na mambo ya roboto na non retro tumba ki bani non wani a jar na ngate moni ba vana na Ariane baby Ariane to lo ba rama bete ya mutu pour na sentiment na nga bien te mais mutu nyoso vanda na ngai sur 10% arolo bata 8 ya malam na mutu te sauf mutu te na monde théâtre on a les amotema na azate nazala bien na bayaya na kuta bien na baleki bien kana mutu nyoso na linga ndete siko mutu asakana nga wana na permettre te en tout cas olinga te mutu asakana yo tela question monsieur elinga ba esinga bi Ariachou ba comédie ba uta ba na vie ya pasi mais yo ba bio bimi na famille moko ba oka makutu point no yo sala théâtre te famille tembadi te ozo wanga na ngonga ba betela nga belle so ba bio bimi na famille moko donc na bima na famille mo ya bien te biso no so to uta na ba famille ya pasi to uta na ba famille ya pasi to luka parce que no yo sa théâtre lelo pona sunga suma Marianne ma maman chérie peut-être na sunga moi na nga ntili ya yombo so na na famille bien nga na yo sa théâtre te voilà merci beaucoup j'espère que Ariachou a expliqué par rapport à ma solo et à producteur moi l'aime sous moi incompréhension entre yena bandeko à faire comprendre ngo producteur azara producteur a mutu tout azawana pona ngape chéri na proposer na ngape lelo et c'est pelisa producteur pe Ariachou na proposer na komara film donc to bomanate Ariachou to komo ke na rochité yebisa biso olingolia mingini ngala lingolia mingi likaye bubatumba ya mama ucholobela na tongo bilo nyaso lia atika likaye batumba ngala lingolia mingi likaye bubatumba to poisson qui se respecte to poisson ka bakalingi na fufu na ko pila robweta nalia pipite na ko rolia biloko kilo te na ebite po anini mais plan nga préféré za la mingi makoso
likaya batumbi na poisson yo kalinga bati eloko te pembeni. Mina repesa yo 1 minute ou 2 minutes au la caméra oyo bisa bandeko bakanisela ko mabe ba peso pe chance na bato bazo kanisa basa elo mabe. Bato bakanisela nga mabe na lobaka ke naza bongo te mabe oyo bo kanisela ngai pour juger mutu il faut approcher ye. Omoni neti nga naza na défaut moko so mutu ayo betela nga mabe a mutu directement na ina yondo yo pesa nga rapport a mutu wana mabe et après na luka na approcher mutu wana na ba pourquoi bato ba loba mabe na ye. Omoni so na retrouver kaza mabe là na lâcher mais so na nga moko na convaincu te na makambo bato ba loba pona ye même so lobi ke yemta boma yesu na ndimate na ndimate wana za nga ya chou ba oyo nyonso ba omona ke non na obotola bato ba mibali eza mamba lokuta donc nakato mo mukete ya surtout pour ça mo muke nakato te mo question mo so suke nga star émission comme ke na ngona suka bande kono ya théâtre misusu pona okaki jour wana pe nga chaka kongo na bino babi petit wana mikolo ye na gwa ya makasi Ariane alingi kisi makasi ya chéri omoni biso ba réaction toza bana mombo to botami na ba famille chrétien donc maman biso ala c'est so banzambe 4 heures comprendre nga on so na sala on so na omona on so ekombela ngezaka promesse donc ezane loko moko tiza hasard na banozo ba prophétie oyo na zamkiye nzamba lobaka me makombo na nga monde entier na mitunaka monde entier donc non monongo déjà théâtre na bando lingate théâtre déjà bando pianga kanda donc ti le longa mona star mais pour na tala théâtre ata 30 minutes na kokate na kokata TVT na tala TVT ngai na kokango ti donc nzambe ero ba prophète ba lo balanga nzamba o mema kombo na yo nzamba o tambwisa yo e ba no lekilanga na ndeni non oyo ekomelanga lelo eza na oka ba prophétie donc eza lelo au moins déjà nzamba loba ke komo okokisa madaba oba okansanga na za na kisi na kondima po nzamba za tout puissant place banganga na ba puissance ko yanga Dieu aza le tout puissant donc na kisi ka to mema bon. Voilà, alors j'espère que ma question a tout ni invité là ngao boba beto belé bo se demande ka to yebisa kamina chaque fois surtout toza la pose invité bo komelanga na ko yamba ye ndenge pe bato basenga ye trop yango pe na baneko déranger trop makasi ba fan na bazo senga yo lelo toza na ye na yambi les aussi lika kutu omo gangela na téléphone o sakalanga. Voilà, allez lelo sko toza na ye Ariane liloba ya bokabwani et puis et là on nous promettre après film oh lobby bondowe biloko ni nous promettre et puis ba mbote mbala na ba fan na et là on a kanisa on a la signé producteur na po franchement ya na lembi théâtre na lembi na ngai donc et salir kombo na ngala bandenge mo boy comme sanga ba mal à l'aise supportant ai na komi déjà na suka donc na komo lemba ce que zaki conseil ya papa R comme Changate malelo ar ya chou peut-être sinatiki na monde théâtre donc sinatiki na nga art na ona papa pesa nga chance à 10 films apia nga chance à 10 films so amoni ke simbité atiki aye pa ndima ka penga chance à 10 films o za premier film na sengi mutu nyos o za fan Aria na za fan Coquette za fan Barcelone ya Princesse o ya nani fan biso nyos to za ka ba fan poto tabo to botala ka biso botala bo pesa Aria chou chance so que simbité bo hésiter te ko komelanga po na film mususu to ko mato meka ko arranger ko corriger ba faute na biso. Donc botala bo sepela bozala vraiment de cité mais oya moni que non une histoire wane ko les motema na vraiment à limbisiper a bengi biso contacter Ariachou to meka ko bongisa place ba faute ezali donc naza wana pona bino nyonso na yebi ke lekala ngo bia bo pesa nga ka chance nde bo pesa ba yaya bo pesa pe Ariachou oya oloba na yo fan moko ke Ariachou zala mabe na obondelo lukangai to solola omoni olio finga nga na commentaire olio critiquer nga olio loba vraiment ke yo na linga yote nde na mona ba commentaire msu yo Ariachou na linga yote o linga nga te papa nga na yebi yote yo yebi nga te maman to welela eloko te peut-être pour muto alobi mabe msu nga na za pompo na bénédiction na yo ozo tiaka o linga nga te maman et ça bien te to za bana nzambe so moni loko moke na ba yebi so mabe na nga lukanga conseiller nga msu mabe nga na osala nga mona oyeba na nga te. Omoni peut-être ma bien moko boza défaut na nga mona e batenga mona ngo qualité mais ya défaut lukanga pesa nga conseil na meka un peu ko changer
C'est ça. Voilà, Bambote. Bambote, non, on Bambote belé, pas super papa. On a bengalelo papa de papa. Donc, papa Jean Thibaut Tibois. Hein, mon papa, yo yango, yo Bambote ya trop. Merci, surtout na chance au PC Ariachou. Ah, yo po yo kakina yo po yo kakina yo, mais au bito mekananu. To mekananu na confiance. To le bite ke simbi déjà. Hein, to le bien sauté ke simbi, mais to ebi ke ko simba nzamba ko sunga. Na pesi mbote surtout pas fiston malula. O to ko tianga wester kasiko avana ya awa. Fiston malula, l'imbattable. Na pesi sumbote langue belé et pas Titi Bundes. Titi Bundesbank, na pesi mbote mingi Renate Moulaji, ma copine privée, na pesi mbote ya ebele ou asala ke non aria azo ba chaussure ebele dans chambre na commis désordre na ba chaussure liko na yo, Chana terminus de l'amour, ya yo yango yo bébé donc comme si chambre na désordre, comme lukana zo mo amusa liko na yo yo bongo na ngai, yo bongo, ah Chana terminus de l'amour, na pesi mbote pas grand frère. Ya Landry yo yango yo mobali ya mama Lidi Manunga. Ah ma Lidi comme si chambre na désordre na ba robe, ba chemise, bo sanga bo poani. Hein? Ah ma Lidi bo sanga bo poani. Ma Lidi Manunga yango yo yangwana na pesi su mbote pas ma jumelle chérie, jar ya luyeye, na pesi mbote pas Dorcas Banza. Hein? Dorcas yayo yangoyo, la mignonne. Ya dodo yayo yangwana la charmante. Bambote belé na bakabelo na zui déjà na sepeli ya trop. Hein? Na pesi sou mbote pas muto basaleka ke ba créer so rankine. Ah yo na lingaro mingi camarade nanga na kati ya Belgique, ye mora komi agangi ya subodi mboyeko. Yayo yangwana na lela bino ya trop. Ba fan nanga nyonso la bo pesa nga chance, bo s'abonner surtout na Eco RDC. Na Eco RDC beaucoup ta filme na bondoé na minuit a déjà 08 au bois kango et simbi. Voilà, merci beaucoup. On est invité na Yambela Gibino Ariachou, oyo azosala musala na ya cinéma pour na peksa bino bobenga ngo théâtre za spectacle o basala reza cinéma. Bo pesa bango chance ba kende liboso. Moi étant que chaque Congo na bango, soki moko basali likama mabe na télé makana moko wana. Donc ezaka pona yete, j'espère que na lobela ki yango na émission oyo tosala ki pona ko lobela ko longola biloko wana. Na banda ko télé mela banda kala banzonzing. Bo bimisa bilonga sika. Bo bimisa bilonga sika lelo bo pesa nga raison. Bana ebele ba tantine ebele ba tonto ebele lo basali succès ezaka na nzonzing teza par internet et puis ezaka ka nzonzing pour internet osanganaka. Voilà. Poupée blonde ma copine, je t'aime trop. Voilà, merci beaucoup. Quant à moi, Naroyebi Sabino, merci beaucoup pour continuer toujours Kolanda Biso et pas ya Yves Malou na Kinshasa Makambo. Bolanda biso toujours et puis na ba film na bino o ba tozo tchela bino kuna na ba émission et osala kitoko makasi. Quant à moi na kopesa merci na star yo mona mobali ya mwindu o ayebino lisumute na pesi mbote na JC Kano Real de Madrid na pesi mbote na tuzolo na manzambi na pesi mbote na ngai nani tala na bosani star yo na bosani mona mwanza zo sola bien mikolo sema mayas motema ya Jansi Mayas na peso bambote belé mama zala kaka yopo bakotonga tonga bakofinga finga ma sema Mayas zala bien mama dongo ma motema ya fio tingoma Charlie Malula ya José de Londres et sali kitoko makasi Ans Luzolo na pesi mbote makasi na tous les Congolais bozali banda to lingana to tika kofingana to tika mutema mabe ekosala bien makasi. Alors tokuta na émission koya ponga nazana ngaka 207 mwana mobalo abenda ka beauté te beauté deuxième république bazo finga bazo tonga mais nazaka Algérie. Bye bye, on se retrouve dans l'émission Roya. Bye bye.